pour la kenda kamabe la brine makamba asali ya Jani pour la kenda kamabe groupe chic choc loyenge eza vienga dios OK vienga dios ntabimisa nani Jani ozo comprendre to boyité mais Jani koyeba na o Jani ebani monde entier eza nzonzingi toyoka sango pe awa ye moko Jani abeta liso na TV na internet ke mawa tsaka ina kisi ye batsaka ika na kisi aza na nini po batsaka ika na kisi azaki na nini ye moko aza kolinga nde mabe yaki ndenge lolenge na ye soka lingi fo linga makasi bo sentir que alingi ata yo mwasa oza na ndako oyeba ki alingi libanda ezaki lolenge na ye omoni combien de bana babimi 16 ans na mikila poto somukanda la puis na pesi penza mbano na viete pour gaza mukanda wana c'est vrai et peut-être azawa mona kwa soka zwi mukanda leka oya boya ozongela basi na ye awa bazoba na mboko na olinga sous la bri atika ida na libabe ozoyoka garçon po yoka sango pupu lobi kuna lie coin pa akokelo ko wana te oza zoba elo ni na malongo yoke oza kozwa wana baza opeso combien tande bokufa kaka boye yo moni mutu déjà zakana mobali na ye ba mesala ba bimi ba bengani ye bazongisi ye ba bengani ba mesala bongo yo po ekokota yo ba no bengo lelo libale ekoma ba 5 ans 6 ans so 7 ans ba no bengo no peka bongo ma tshela ya mwana kati wa ma Jani kutu bana soki mi bale na kati mi sat na kati ayo ki ma wata ayo kaka ye ata po firenje ndinga za so lekine misolo ba mangamba kisi ba ba yebi soko lukaki na ye mwasi na ye mususu me makambo eyete kali kola mukanda musupe so zo mwasi mususu masazo mukanda kala te mawata la bebana na pot bana nini awa tiki 10 awa tiki 10 bana nini cho kokoma na niveau kwa kotika la na bana mutaboti na ina mutu mususu yo komi kotika na mwana ye abimia kene pa mbali akati na ngambo akepa mbali nemsu kisi yango na ba lobati kisi te ndenge ya ndenge na ye basi neso za linga zo na bango azo bona njonzi est-ce que ça peut mobulu ya basi bona kosa kwa kufi non bali pasisi ba mabala na ye nyoso asali penda apesa biloko to yebite ayeko kende pedi ni alliance pe kobo komini ezaki likambo console mao yo zala ndaku vanda kaka osa nini tango ya Jani akomi siko na ba vie ya banzonzingi ozo comprendre tango akomi siko nzonzingere akomo yeba na ba succès nde Sylvia na ye kozongela ye nande basaki libala na bango wana ye azana mao alisi azana ndako ya mao azana ndako ya mao abimi lo comme take tournage ake bala wato mawa ye na terrasse amira esa tofani mawa azolela tozo calme tobi yom tozala ndako peut-être alandi pe pour Sylvie yango azalaki soki mwana ya gouverneur ya sondere ya este boy ota baswahili bakisangani boy ozo comprendre peut-être alandi mbongo zaka na kimia ozo comprendre abali pasisi ba mabala na ye nyonso asali penda apesa biloko toyebi te ayeko kende pedi ni alliance pe kobo komini ezaki likambo tango basisi mariage wana na butu wana azongaki ndako ya mao ayola la nisi pa na pa mao nuit de noces asala yango même pas parce que mao na ndeko Jani basali 7 ans bavanda dans ayebi pena ndeko Jani fai très bien 7 ans ya vie commune ma présence ya tout dada kufa ki pona bundaki te mira esa kuchu ko kufa awa présence ya tout la to solera bien za présence na lingake mingi amemanga eko tika na partie liboso porte mais eko pesanga ko ba vérité te mira esa kufa to leli to beli batu nyonso batie ba duche banani batie ba cotisation na bango to tika ko ngai na zaki na caisse na tika ko moya cotisation ya tout la te ndeni ya Jani ka bimsa mutu ya bana o bakufa bimisa mutu te ona kama Denise bitumbe kozala wana basoda eza ba maxi bondo we wana ba 2 minutes wana ba telemela ba makambo yo bazoloba na internet nazo ka kanda moko na olingo loba te
soki bato bazoyela mbongo etali bango ivyanga nyonso abi ke ye mutu abimisa Jani ke bona boye ye mutu abimisa Jani na ye mutu awuti kosala makambo te mpo mama Denise andima ebembeya président Lombe na masumu nde bayebi tosala makambo toyoki yango te na semer de trouble te nga naloba nde vérité nafingi mutu te nalobi nanga vérité okufa na vérité wana nga na nga nde naza na kokaka na ngai te nazomona likambo boye na vérité yango natala na miso nakokaka na nga te oyo neti mwana na biso andi star ozo comprendre ayaki na problème ya minerval nayebi se so eza déjà so barésoudre déjà tozozela balobaki no nalobi yango nalobaki na tv tozozela ata mutu moko alobaki no Jani faka tinda bonga minerval atindi te bon ngai nga dios natindi yango toyoki yango te en tout cas ndenge aketika mwana kuna eza bien ake kuna kelela papa na ye longo na bakoko na ye na batata mwasi na ye bapapa leki eza bien mama if love is crazy love is funny naye kopesa témoignage na oyo nzambe ya ozana asalelinga na ndaku na ngai mwana nga bande koloba te bamédecin badiagnostikaki ye autiste meng na luki na tamboli na luki bapaster babondeli esimbi te nkomsu navandi kaboye na kwei na youtube na chaîne namoni papa moïse ayebisinga alobi bosana nyonso so baproblème na yo tya pembeni metalela nzambe tika jésus christ de nazareth azala au centre ya vie na yo bana nzambe nasalaki oyo papa moïse ayebisaki nga nazwaki jésus christ de nazareth na plantaki na komisaki au centre ya vie na nga intérêt na ngai nyonso ya ngai ekomaki kaka centré devant jésus christ de nazareth naye koleka délivrance après une semaine mwana na ngai akomi koloba mwana na ngai soki ake classe akozonga bamaîtresse obi mwana akomi koloba esengo ekoti na vie na nga médecin oyo adiagnostikaki autiste médecin wana kaka ye moko nda change maloba médecin alobi oyo me namoni changement esalami namoni mwana akomi koloba namoni mwana autiste eza lisusu te me eloko nini esalami nayebisi ye nzambe ya ozana nde asaleli ngai bikamwa mwana na ngai akomi épanoui vie na ngai ekomi épanoui nga moko nakomi épanoui mwana na nga koyemba nde koyemba récitation nde récitation na yango nakumisi nzambe ya ozana nakumisi nzambe oyo asali na kati ya vie na nga meka jésus christ de nazareth komisa yo au centre luka délivrance ndoko mona bikamwa na vie na yo nazwa délivrance na nga natambola epai ya bapaster nazwa eloko te me na nzambe ya ozana ya papa moïse bikamwa ekoti na vie na nga. Shalom, shalom peuple de Dieu, bana ya ozana naza na esengo vraiment mingi ya koyebisa bino ete nazalaki na dépression etungisi vie na ngai vraiment mobimba pe musala na bandaki kozwa te naluki badelivrance epai ya bapaster ebele me bakokaki kodelivre ngai te alors ntango nakutani na papa moïse kaka na prière moko échanger makambo na ngai nyonso dépression elongwe nazwi musala makambo na ngai nyonso efungwami alors nakumisi nzambe ya ozana mpona oyo asali na bomoi na ngai nalobaki deja awa yesu liboso nyonso na nsima baoyo batambola partout mpona koluka badelivrance partout oyo esimba te boya epai na nzambe nde bokobika nazokozela bino na moto mabezali c'est suspect mon choix de beauté eza suspect comment kobimisa mutu na age oyo nga na sina comme na ba quarantaine bake kobimisaka mwana 27 ans nasubi eyindaka mabe kobanga te yaka prix moko raisonnable yaka na mon choix de beauté pas docteur Mogijo okosepela goût nakoseka mata me kokoto loko ageta
Bonjour très chers amis internautes, bienvenue dans votre grande émission, la seule émission qui vous donne l'actualité. Nous sommes avec Yves Ipan, tout ce qui est défaut. La fin avec la série continue toujours de votre chaîne, c'est pas promo des 140. Voilà, nous sommes déjà avec Gabi, Gabriel Bolembo. To solana awa mama tumba en fait pour ça la lisusu nini awa na salon mon bijou mon choix de beauté parce que awa nde et ça la keba maman baza surtout mois de mars la biso awa ezaki full donc en tout cas ça qui bien na maman o ba zalaki penza awa pona ko bongisa le poso pe ko bongisa basuki na bango esaki biso plaisir makasi. Merci na assistance na yo Mikaba Jinde, merci na Piro Mazalanda derrière la caméra, merci na Poupon du Bon Canada, mon ami, sans oublier que c'était mon futur, na bonne sanité, ma maman que j'aime bien, maman Billy Fumuka Fondation, tout son abavu orphelin, na bonne sanité, maman Emile Sebamote, mais tous pépé là, mbéto, maman Likelemba, et sans oublier mon grand frère propre, Jean-Robert Kalala. Les savants de l'ADC, la force Kati Motema, il y a maman Nicole, maman na parfaite, ça va à Paris, na bonne TV Thierry Capitaine. Na grand pote mère na biso na Katia Canada bambote dérivé Thierry Capitaine. Voilà. Depuis si mbote pas ya maman na biso ya na biso ya moi si na kombo ya Gabriel Bolembo et puis mes condoléances c'est bon si moko oyo to benga ka plus Franco Mobutu Gianni Faye o atiki biso. Voilà. Ya Gabi. Mbote na yo. Yves Ipan. Attitude ka matanga. Des kaka. Tokufeli vraiment nene il fallait qu'il nenge nani dadia kedaki il fallait qu'il janya zala o azipa biloko wana me simbite nzamba ya zwi molimo na ye donc toza vraiment na matanga bandeko nyonso baza na poto Maxi Bondoe 2 minutes président de Vos Badou Chekapanga Pino nyonso bozawana ba de Londres José de Londres ba 2 minutes 2 minutes déjà atangiye vraiment Devos Musoba bo sala makasi penda pona ndeko na biso Gianni Faye botika tante bo lela ye vraiment bien to bozwa kita kozala na ye kolo nyonso tout apo Firenze biso pe awa to sa ba organisation na biso awa ndenge kaka esengeli to lela ye na kimia parce que azaki mutu pe ya kimia. Okay. Voilà. Nako lobi loko moko awa timi biso tout nos questions oyo. Lobi batikela bino Gianni et batikela bino Gianni plutôt aujourd'hui comme ça. Abane ko zipa mamba image ya David Kamato ba bon balé bazaki na ba G presque ndenge moko. Okay. Bazaki na ba musala moko comique. Bazo donc bazo sala musala mezo kende na moi ko sekisa. Okay. Ezaki penza ndenge moko classique. Okay. Donc par contre mutu atikali pako pe aza bongo. C'est pako que je salue, ye pas za bongo. Donc to simba pako makasi parce que yenda atikali na mwelo kwango. Johnny pensaka la pas ala nango. Okay. Johnny saka la pas ala nango. Okay. Nouvelle ngo avant que tokota na makambo na biso ya salon awa nouvelle ngo yambaki ndenge nini. Donc nazaki na elubu nazako sala elubu. Donc naza artiste à liboso po babengaki. Ah bon? Donc tango ya kufi ba voisin des ala kaka baye. Donc babengaki mutu te parce que la brine na ba comédien poto ba solati. Ah bon? Était bayoka na raté. Oh pourquoi? Na ebité. Bayoka na raté. Donc to benga ba comédien pas ala kité. OK. Ngasi ko bayeko benga ngai. Na tantini moko azalaki wana. Abina nga toza immeuble mona ba Gianni Faye. Na mito toza boye toza awa na pepa Gianni akufia. Akebengela ngo dire pembeni. Abi donc mutu liboso tozo bengeza yo bato bayebi te. Nga na gani nga. Gianni ozo beta lisolo Gianni oyo wapi? Gianni oyo ya biso ya théâtre to Gianni nini ozo loba. Abi Gianni Faye Gianni kaka Gianni. Moi mobali à la brine. Ngabi quoi? Akufi na nini? Ota sali crise. A sali crise a misumbeli na bilamba tout consort. Ngabi na oki pasi. Mina zui moi maîtrise ngabi ten. Na benga no batu so no na poto no. Na eko benga Duce, ngabi Duce.
oti solo te abi nini nga ah ba ocho benga sikoyo ya fai akufi abi te via za bien bakosi yo via za bien ah est-ce que toza en avril déjà ah nga biduche vérifier na nous information na yepe na ANTPC na tiki pe message nga ba bengi nga sikoyo ya jani akufi mais nazoka moi somo kwa kolela na se on dirait muta benga benda na kipembeni mais nazoka na musiko on dirait moi kolela. OK. Vous vérifiez dans l'information. Tout le monde KO, muta habité. Ba groupe na biso surtout muta habité KO. Ndene ko ka ducha eko rappeler nga. Abi Gabi na bengi mutu mo na immeuble wana via zate. Vous comprenez? Mais on n'est pas eko benga ngamba moko. Gabriel Gabi oui basi ba confirmer nga na ducha déjà que nde omonisco panzani nde omoni groupe yindi bato bakomi kolela tout on sort ozo comprendre nga na bengi pe mao na bengi na sisi na kobenga na groupe ducha confirmer nga na bengi mba moko mao. OK. Na bengi mao ndeni bien ma copine ndeni ni kongabi à éviter. Sous-informé. On essaie ya faya za akufi. Nini? Bandi maman kolela. Là bandi ka kolela makasi bandi koloba loba maman na kati pe téléphone. Ya na ngaba oui. Na kati pe téléphone. Na ndenge pe évoluer. Voilà. Ya Gabi tozonga wana mais tokotana na o ezali bongo salon mon choix de beauté. Yeah. En fait, il est dans ba griffé yo. Lelo yindi. Na éviter. Lelo yindi lisusu na ebisi yo. Et c'est lui toko lisusu en tout cas na éviter. Na ba la mon choix de beauté, balukela nga nini. Nga je sais pour ça. Mais balinga kozongisa nga ba 27. Balinga kozongisa. Mais balinga kozongisa nga ba 20 ans. Na ba âge moko boye. Ouais, beauté na yo donc ba obimisha ba ozo sus. Nzambe. Donc apprécier. Nzambe. Parce que besoin so belete. Bazo bimis ndengo yaki ndengo zo bimate. Chikako. Secret na yo za nini? Na kupo evanda kologola na ebite. C'est non nini? Bayebi mutu na ngai. OK. Bayebi elongi na ngai. Basi bavandisa na mitu na bango. Vous comprenez? OK. Alors pas docteur Mogijo na salon mon choix de beauté. Soki okoti na yeko sala coupe. Batali elongi na yo. Est-ce que elongi na ye oyo ekosimba na coupe nini directement les bazo nyata yo yango. Donc j'espère baza le 8 mars na le 9 ezaki likambo. Plein. Ba maman batondi. Ozomona plein. Salanga kade bosaka ya Gabi. Salanga donc mutu alingi na mo eloko moka mukeza la tuwa fo ezala. Kushimba gutika. Kushimba gutika. Mais sango ezokende ba marque ba attraquer. OK. Mais na ba TikTok yo na yo partout na ba Facebook bazo kanga ba photo bazo publier belé. Yo même dozo partager ou bien secret kaka bazwa na kati ya YouTube nanga so bazwa na kati ya YouTube nanga ale bakati ale bandi ko publier bandi publier ya Gabi na bango elongia ba feti voilà quand aussi quand bolela ya na bino pe elongia ba feti voilà est-ce que mois de mars oyo na cadre ya salon weza moi na bino ba maman est-ce que docteur Mogijo azo ça la continuité ya nenga lobaki kaka promotion aussi alobaki apesi ba maman opportunité pour 3 jours baya makamuni surtout na moi mbongo moko muke est-ce que continuité ya makambo na tu ezali ou bien katika 3 jours les allait ka bon on les a été OK donc tu vas continuité ezali ya promotion na oui docteur Mogijo yebi motema malamu na ye OK yo yebi azamu ta kosunga amonaki kabi déjà on apesa ki ba mama plein salami awa c'est que ba mama bazaka na posa ko sala suki makasi ndalobi te
na continuer yango si tango moi ba mama ekosila alinga pe na sali na sila ni na bango na zongi na prix nanga normal. Donc docteur Mogijo na mars oyo apesi ba mama kaka ndenge ezalaki la moitié ya ndenge ezalaka ndenge suki nanga oyo basalinga boye na pesi exemple so basala yango na $50 bakosala yango na 25. Na pesi exemple oyo mo lero koya nde bakopesa prix. Dans même égalité ndenge alobaki mpona bapapa mpona bapapa omemi mpe papa baye balongoli ye mwa babiloko na elongi basukoli ye elongi basali soin de visage basali pédicure manicure ozomona accompagné mpe na papa pa sepela akoma pepele biloko na so balongo elongo lango ekomisaka motu nzoto pepele zonzo na adresse toza awa toza na biso na nini na kabamba soko outi na wileri oye okoti kabamba okomi na wenza kabamba o continuer ezaka nolo na wenza kabamba o continuer oye awa na légal égal en face à égal wana en diagonale na égal na centre d'état d'Amé wana na arrêt Maïngalu arrêt Maïngalu okomona na centre d'état d'Amé omona docteur nani salon docteur Mogijo ezana nani mon choix de beauté soki outi na flambeau ota bon marché ozoya bakitisi yo na Maïngalu Maïngalu otieka départ omona ka nzeta d'Amé za wana otunika mon choix de beauté ata partir wana otunika na luka salon mon choix de beauté pas docteur Mogijo eyebani partout poto nyonso basala suki ka a mais ndeko atunaki nga abi est-ce que soka ye na salon akoza mpe basavant oyo ezalaki mpona kosunga bamama na banduta mpo bamama ebele nzoto eza ya kobeba tozomona meme bajeune fille babotami kala mingi te awa bana ba age moko ya se nanu oui omona mwana mosusu nga babengai nga mpe na tanti moko oui tanti moko abengai nga bisinga mwana ye aza na 10 ans mais aza na nduta abi aza na nduta ebele napesaki mpe na docteur ya mwasi ozomona songanga mpena en tout cas toluka nde tokosala en tout cas Gabriel merci na oyo osalaka mpona biso ozomona napesaki numéro na bide benga docteur oyo explike ye nga biso mbango ata 10 ozomona donc savon wana esunga eza très efficace ata mo mapalata ndenge mapalata oyo banzoto moko ezalaka lokola efinana boye savon wana ezosoigne savon moko makasi ezosoigne nyonso. Est-ce que bandeko libanda pe bana droit nango pourquoi pas mais ezokende ezokende bazosomba kutu ebele Gabriel nasombaka 10 mpona nini na baproblème te nasombaka 5 mpona nini na baproblème te ezokende baosomba sawa bamama ebele mpe babengaki biso balobi aire moko balinga batuna baquestion oyo baoboya aire moko mpo ozalaka mpe mwa motu moko ya mwa bavérité ebele mpo ozalaka mwa kanda nde bango bamonaka yo balobi est-ce que Maman Gabi assiste déjà traitement n'est pas docteur Mogijo toi zo continuer kaka na traitement parce que maman on souvent aux alaka kaka na ba émission aux alaka kaka na bango er moko ba zo comprendre vraiment na commis vraiment na deuxième étape na commis vraiment na deuxième étape nanga ya traitement na longue première étape na koti na deuxième étape docteur Mogijo azandenge ni donc zo que le troisième tour. Oui, na koti sko deuxième étape. Docteur Mogijo aza ndenge nini. Soki azo traité yo. Abi na atali yo. Première étape. Ngako na yebaki te. Nga kanisa ko dirait ndenge déjà évolution ezali aloba nanga ke tika na yo kata. Ai singa siko to koti na deuxième étape. Donc et pas docteur Mogijo aza ndenge nini. Na boye yo moni ke tampo esili mais ye moko tanga tali yo amoni ke il faut continuer kaka traitement ozo comprendre il faut continuer kaka traitement donc ezala te ke ozongela ka lisusu ke batampo yelinga lisusu te donc ekota o pena tina kati ya misuni ke ko panza misuni kuna la kati ekoti pende fani on veut dire maladie yango ezonga lisusu te na nzoto malgré ça il nga nazaka na docteur na eka pene te yaya
Bon, je suis le rotation Mukamate Moussous. Nazana Ika Pene. Ah non, tu as suivi. Tu as suivi. Vous comprenez? Docteur, na koko pakula nini, na koko sa ndenge nini, donc nazaka kapana ye kaka. Nazaka kapana ye kaka. Le nez comme il quoi banga ndengwa. Mukamate. Tane nge komaki. Nazaka kana suivi na ye. Ata bato oyo bani yo savoir pas mosukula nango ta tena yo. Savoir pas ba osukula nango. Ozomona. Bato msusu ba mo o ba sapela ba tamponte. Et après le problème, tu es occupé qu'on y a ne peut pas docteur azo landela yo, azo peso mafuta nino yo pakola, azo conseiller yo pour ezoyoté. O la kakate. Et la kakana ngote. Mais ils ont demandé sous à monde déjà pour comme ils bien. Si vous savez na zongi binanga. Azongi ba mafuta, azongi sukucha ba l'huile wana e, ba nini wana e, azongi sukucha. Non. Mais est-ce que bande ba bongo ce qu'il faut ça bango? Oui, ça va surtout puis ma maman. Parce que na ba docteur Mogijo a bongi. Lobi azongi ba choko na e. Azongi li so na e tant que beta aller ayo sous pardon docteur limisanga traitement tout ça la réduction parce que mais ba pesa que ba conseil et puis quand vous en a muto ko docteur Mogijo pembe na yo azali lokola conseiller dermatologique na yo. Alors à chaque fois si on changer ma foot on ça les logo boy. Même savant où il y a pesa kabino en tout cas pour ça que fort il y a que ça la kaka ndenge ya pesa kabino par rapport au traitement ya pesa kabino ndenge ya pesa kabino ba condition bino wana kende na ba ndenge wana jusqu'à ce que au monde que comme bien c'est bon ça va tika au tiki mais ba moment na ba ya ka ndenge wana lobi azongi lisusu oh docteur pardon limisanga tout salela ngata boye yangwana mabe ala sepela de sobe oui ça bon ni ba maman sobe mafuta na ye nyonso docteur Mogijo. OK elle a dit ozomona bien dans la poto mais akende na biloko na ye akende na biloko na ye ça c'est bien akende na biloko na ye ça montre le docteur dans ma ozo comprendre yo ye pas docteur ba peso ba kisi banini obiki lambela kaka docteur na sa na pakula nini docteur na sa la boyeni azo conseiller yo par rapport à pona outi na liwa po eza liwa ça c'est vrai ozomona eza lobi moko déformé ozo comprendre yaka pas docteur kozongela susu ba biloko wana susu ya kala te ça c'est mais muto alingi kaka ko malilala ndele ndomi OK to mona ke bato bakomaka ba malala aye na traitement atiki neki lilala ngo akomine pena choco frappant ozo comprendre bachoko ngo peto ke na ngo swap to ko ngo pe suti mulunge na ba salaire mulunge ilobana ovanda ozomona yaka na oza docteur azala ne conseiller na yo ala kisako elo nyo ko sala elo nyo ko pakola ko sala ndenge nini pona yo donc ezo qui pété ozala métisse ozala métisse oyeba mondele ozala noir donc les cas ozo savoir métisse ko njuluka bazati yo kutala ba onante ebele métisse ko njuluka bazati ko azoyeba nini asala te azoyeba nini pakola te azoyeba nini asala te yake pas docteur Mogijo akolakisa yo mafuta nini kokopakola po evandisa te na yo bato balula bato basepela nango voilà pona oyo ezali bongo loposo en tout cas eza na baplace ebele eza na bacabinet ebele ya docteur Mogijo donc na ville ya Kinshasa awa soki ozali na avenue Lubefu donc na deuxième porte na Fikine otunika docteur Mogijo wana baolakso déjà bato bandeko bauta kuta batiango barompenga bamonga fula bokoya na bino wana na Lubefu na Lemba na deuxième porte na Fikine bandeko boza neti ba côté ya Bandal Kitambo Makampani Montfleury outi ngali makuda na bakati boyi koya na Kasavu bwana na Bandalungwa oto arrêt Bakayao omona babenga police Mbata oto docteur Mogijo omona d'ailleurs bakomi yango ba maçonnier yango wana na grand caractère omona ngo wana bakomi docteur Mogijo soko koti wana oza ba savant ba ko traiter ba ko landela yo pe suivi awa pe na salon na biso même na salon awa na kabamba kisi nyoso tampon pe zalia wa ba savant pe zalia voilà tala ba avantage o yesu sur la victoire juste en face ya district ya commune district ya Funa commune ya Kalam district ya wana est-ce que ba ndeko za transport ya Kingabo point chaud
autant dans la ciment on a docteur Mogijo d'ailleurs au moins on a toujours ba photo de Gonabiso Mama Chakona de Gonabiso la DSOB si vous voyez on a fait bogoza ba ki c'est moi kitoko to ici sous na Gombe na galerie ex galerie présidentielle na premier niveau sur matika ka obaki misu na droite na yo mbala moko moni cabinet docteur Mogijo voilà au Mathieu escalator wana oza mobimba en tout cas numéro za wana n'hésitez même pas benga au tinika ka le posonayo yango eska maladie ezali na WhatsApp et docteur Mogijo na numéro oyo et puis oza malamoko remède et puis ba web ça ndeni no sala pour que oya et pas beaucoup tana docteur donc nous surtout dans la répartition ba heure il y a ba jour même oyo et ça que beaucoup tana docteur Mogijo. Alors est-ce que na oyo ce docteur pas salaka na oyo ezali bongo nzoto ya moto po ya yebi nzoto ya moto bien abandi na po aye na kati même ya mutu aye même na suki dans lingaka mutu ça va bien. Alors na oyo za bongo centre hospitalier tout moi pe dans mois de mars bengisaki ba ndeko ebele baya koleka na lipaso baleka na makambo ebele consultation ezali même gratuite ndeko na biso mira qui en vous au baby journaliste munene ya sika comment za kuna basala connexion mibale. Oh oui bilatéral hein na été sur le bien il y a Ernie azakuna internet à robima mercredi. Oh Seigneur na mbongo mkie ba mi pes ba ba ko ka ba sonyo moni voilà docteur asuni pena de na biso miracle en parce que tant bazo coopérer deuxième hernie ils arrivent vraiment grave sinon tu sais l'hôpital à Mickey ils ont bateau ba salati mais le tombé dans ma solo avant Dani Fayaki de non coup faire dans la miracle même ça m'a songi abimi kitoko azosala musala bon on ba déjà ba vidéo ne mususu bien qui a sala ngo plus na duplex azo monter azo lia makamuni surtout très bien docteur Mogijo en tout cas merci merci la docteur Mogijo vraiment miracle est-ce que koto na peut-être continuité zali moi ya Mars Mobimba docteur azara mutu amawa soka moni full abi c'est que bato bazobela baza à continuer le konaï. Donc, on a continué dans le salon, on n'a pas continué dans l'hôpital. Donc, moi, de Mars Mobimba. Moi, des consultations au félé. Consultation au félé. Aux a la maladie yaka. Aux a un problème en zoto yaka, problème à hernie yaka, opération. Au ressentir tes. Une cicatrice, au monde, on a moi. Opéra kingawa. Opéra kingawa on attaque bota yo moko ko kamwa mais césarien nango batala kinga ozo kamwa ozo luka ngwa ko luka ana laser ya somo docteur Mogijo donc na ebité nzamba pambola kai kaka nzamba pambola kai kaka parce qu'il y a une solution na mboka oyo aye vraiment na solution oya bino bata microbe ozora zemi na pasi yaka o microbe na nzoto e o boye na kenda place boye sila kate o na kenda boye sila kate yaka pa docteur Mogijo nazo et bonde la bino ozo bonde la bino to yebi yake pa docteur Mogijo o kozwa solution zama pa bola vraiment église oyo biso lo kenda mingi ba sera biso souvent chrétien il faut avoir na foi oui ils ont bandoko belé bala opération faut basala bango depuis quand même bangaka on dit mateke sur la côté salle d'op na est-ce que na ko bima voilà bazala bandako ba otala biso ça na bango bon y a pas docteur Mogijo yom to banga opération y a que pas docteur Mogijo na o sa blague té oko mona penza que non naza ko banga na pa mala lexa kitana nga pamba oya ba mioma minene zobima kuna ba triple même nena mo tala nzoto amu maman bima ki de 3 esike ko zota mapasa mi baina libumu evansi na ba mioma siko bana ba kovanda ndenge ni yo za nango fa ina ndaku ozo sala nini yake pa docteur Mogijo yaka asape mutasambela ka mingi a travailler kana nsambe na ye yaka okozwa solution adresse okozwa solution tout ça na Yolo Sud et pas na nini na hôpital ya docteur Mogijo et na Yolo Sud soko komi ka na terrain Kakar au Kiti
omoni station moko ezalaka wana ya moke wana otemi na station wana otomboli kaka miso okomona hôpital ya docteur Mogijo eza wana kimwenza wana ka numéro 12 bandeko ya victoire soza na victoire okita yolo ezo okiti nao na terrain kanka ozo comprendre okatisi na o prince na station wana kaka otomboli motu okomona hôpital ya docteur Mogijo eza na soko otomboli momoni te otuni kaka ezotalo kaka boye bandeko mpe bouta ezotalo kaka boye omiyebeli kaka na ndenge ba université wana okiti quelque part na appel à deux okoti maleme so tozwi moto bi kaka avenue kimwenze pe docteur na station bakitila station wana maman ba commission wana en tout cas ça c'est bien alors mais est-ce que tout le papa na biso Marcel Ambwa est-ce que a résolu na moi $300 et ça fouti ya tika wana liwa batapasi bana mokili oyo batapasi tina poto na poto batapasi bazalaka te batapasi bazala mokili oyo nayebisi yo batapasi bazala mokili tina poto na poto batapasi bazalaka te yaya bato baosouffrir kuna mpe bazali po baosouffrir na bozoba na bango olie mbongo ya moto alobaka na mbongo na ye mikolo nyonso moto alelaka na mbongo na ye mikolo nyonso to fale baofele balia basoma basaki ya loso bake kotikela baofele yo tata molai libanzi tala mbinga so mwasi akutani na bi mobali yeyo nzoka moyibi libanda ya pembe ape na mwasi na bana mwasi mpe ayokaka nde bafingaka mobali nde balobala mobali nde mpe mwasi alobaka mpe eloko te mwasi avandi kaka azotala Marcel Ambwa $300 batu bafutela ye deja mbongo ndambu te kaka $300 baya na ye bafutela ye ya na ye kutu ndeko ne kutu mwasi na bi na boyi nanga problème na futi ya mobali na ngai yango oyo ye mwasi na ye na mwasi na mobali bazaka nde basala biyo ndenge moko bolia mbongo ya bato bolia mbongo ya bato boliaka nde bozolia wana bofanda nde bozofanda wana kitoko te mobali molai boye mbinga boye Marcel Ambwa futa mbongo ya bato pwino koti ane mosusu ovandi kaka na mbongo wana ndeko ne moko mpe ya kobenga ngai alinga amenasenga so epe peti na ye bozela nga bie tozozela bino boya boyaka na partango esika bokozala akomona baplenia moyibi basisa bato mbongo bazwa mbongo soki ya 60 personnes na ndako moko bahéritier on peut boye ake nde Jani akufi mona pake na nyonga ya Jani afuti pe tam sumbonga Jani te po ba na France kuna peut-être ya defa pe mbongo ya Jani afuti te toyeba ndeni voilà il y a Gabi balandela tolandela ye docteur alobaki plus azolinga mikolo bajou ezoya s'occuper pena mama sute aotadeka bana ya baorphelin na baveuve batiaka na prière ya soloko boye komoleka po azoyoka te mbongo ekosomela bana loso mwa madesu mwa mbongo bakabeli yo mbongo bakabeli yo moto akolanda yango te me mbongo oyo ozwi na makasi ozwi na nko ozwi na ndenge kati moyibi bakolandela yo bakosambwisa yo po docteur Mogijo akabaka yango akabaka yango me yo ozwi yango na moyibi il faut pesa bakabeli yo te. Merci à Gabi surtout Yambi boye tunaka plus pe tout dans l'actualité na biso tu vu que mort il y a des grands Jani Faye et autres dominés vraiment les autres ça très passé na ba congolais nyo surtout tant vous pèse une nouvelle pas ya Mao après réaction ya Gabi Zakini mbala moko ça les groupes pour nous la groupe moi na kati na ça les groupes te na ce que ça la groupe te sur papa Masumu balobi te OK on comprend il faut papa Masumu de baba président na biso to ça la groupe bongo soki maman na comédien akufi bien tata na comédien bien yaya na comédien mais o akufi aza comédien ba président na biso bazali ozo comprendre ba président na biso bazali il faut ko kende pa na bango ko sola na bango après to ça les locaux ko ça les locaux mo boye o bango ba yebite za lokwa tozo mi la kisali boso na bango tozo ko s'imposer non ils ala bon ça respecter OK. Mais c'est l'information qui est pas de doute. Alobi mort ya Jani ils a causé par l'okonini parce que cela il a senga kaka piquer crise. Donc muto o abenga nganda senga ki a piquer crise akufi. OK. A besumbeli na bilamba. A senga solo mzote to solo peka wana to sisi ka wana.
après ko lo balanga abi la brine makamba asali ya Jani wana kutunga na landela ki on penza te. Voilà, ya Gabi, lelo ezana ba ndekubile ba ko tourner sur tant de questions peut-être lelo vous a un peu moins temps pour détailler moi moké. Est-ce que ya Gabi na ndeko Jani Fay ko yeba na topic ko kutana dans un film. So vous avez la bonne mémoire dans un film nini et puis vous avez une ndeko Jani. En tout cas pour yeba film eza moi passe. Parce que tu tourner les ba film belé parce que ça pas major. Là, on a pas major. Donc, tu travailles et belé. Tu travailles ba film et belé. Donc, on a eu balisou sur le film à l'ibosou et ça, moi passe. Mais vous avez pédant ba. Mais tu as qui bien. D'ailleurs, il non d'attiquer ce que c'est silikité. Non d'attiquer que mon est soignité et ce discuter na mon ananti. Ok. Donc, il y a des cas où tu as oseka. Anane ka so afande sika afande afande ka kimia auta makambuyeleka. Debo sa ba aventure na bino a oseka na ye. Vous comprenez? Donc, Azaki Penza, Moutoumou Malam. Alors, la brune, vous avez la brune? Oui, tu as la brune, tu as Djania et la Bissoye. Tu as la brune. Tu as la brune. Oui. Elle est venue à Banzonzing, bien. Ouais. À Banzonzing. Mais il y a moi, Mimi, moi, si tu es en Banzonzing. Ouais. Il y a pas de saison, il y a un bon. Azo bon en Banzonzing. Ah. Est-ce que vous avez pu me boulot à Bassi? Oh. Nandé ni na Gabi po. On a kosa kwa kufi, non? L'une des vérités est bon. Azaki na mobulu a basi, azaki na mobulu a basi, oui. Vérité est bon, hein? Et na kufa nanga. Voilà. Parmi Bassi Nyoso Oyo Jani Fay a présenté Bisso pour te dire néanmoins celui de compter dans l'écran comme ça, tu voyez 4 Oyo Bayebani, 3 au bassin na comédie congolaise, au bassin théâtre. Moko oyo azana théâtre. Voilà. N'ébité. Est-ce que yo tika ko ba bande ko na nyonso? Oui, oui. Na yebi na Sylvie. A présenter ko pe na yebi Sylvie. Sylvie babanda na ekala. Abane kala babulunga na pena bango, na yebi so bazaka ko sola kaka li ya Sylvie na Sylvie pa Sylvie na ye. Tango ya Jania comme ce qu'on a ba vie ya banzonzingi. Vous comprenez? Tango comme ce qu'on nzonzingière. Okay. Comme oye bana ba succès nde Sylvia na ye kozongela ye nande basaki libala na bango wana ye azana mao ali Sylvia azana ndako ya mao azana ndako ya mao abimilo comme take tournage ya kebala wato mawa ye na terrasse amira esa to fani mawa zolela to so calmer to biyom to zala ndako peut-être alandi peut pour Sylvia ngo zaki soki mwana ya gouverneur hein. Ya gouverneur ya sondre ya este boy ba swahili ba kisangani bo uzo comprendre peut-être la ndimbongo zaka na kimia uzo comprendre abali pasisi ba mabala na enyoso asali penda apesa biloko to yebite ayeko kende pedi ni alliance pe kobo komini ezaki likambo consoler mao yo sala ndaku vanda kaka usa nini ozomona usa nini vanda kaka busibo boti siko usa nini wana Sylvia botagite nanzimite mais toujours une information pour la source et pas ya ndeko ya Fay moko alobi lors ya libala wana c'est comme si quand on est le biais d'ailleurs bon parce que tant que si mariage wana na butu wana azunga kinda kwa mao ayola la nuit pas mao nuit de noces à salon même pas parce que mao na de Godjani va faire 7 ans ba vendre dans yebi pena de Godjani Fay très bien 7 ans il y a vie commune mais sikoyo kubima libanda na wana na bi zaika par intérêt non le but bien débité tout expliquer ndenge nini na yebi pété na yebi pété libala na mao siko en fait nini ekabola bon na mao parce que ba makambo kaka ya makambo wana kaka ti mais les basai pe mariage na bango wana banini wana mais Jani pe
mo bakabwana kina mao aye ko bondela pe mao ndaye ko zwelenda kuna salongo kuna ya 3 chambres ya salon pour ça de bain na salongo bakomi pe bazongani penda na mano ndako moko penza ozo comprendre bazongani ti Jani azo mata avion atiki mao na ndako ya Jani na mao basali nati makama sivi yaki basali lokwa mwa ni mais bazongana ki penda lisusu makasi. OK. Ozo comprendre bazongana ki lisusu makasi boto yebi de France wana atiki mao na ndako ya joa avec France atiki mao na ndako mao ye ko bota mwana wana deuxième kwa kufaka ya mwasi akei akomi to surtout ki la brine. Mais est-ce que qui doit y libérer la bonne à la brine? Oui ayebaki ba nyonso bayebaki yango yaza ko bomba ezali ko bata mate yaza ko bomba te yaza ko lika makasi. OK. Muninga zaki adodi atiki yaza yaki akotinga mayo ti bokei azwi mususu ti donc yaza yaki kokododa atiki te. Si s'agit mwana chef moko azaki okende penza moyen ya te. Njoka ba chef badoda kaka alimwisi adodi alimwisi mais oya Jani ezaki adodi a continuer yango ezako reverser ebele bazaka kododa na bango wana na chic shop adodi na ya vai na calme on dit matin. Yes ya fai deuxième femme représenter mieux la Guinée ko présenter so ndé boya za présenter na bandonzi ando présenter ya présenter te ya na mutu na ye na ye bien so bo comprendre que eza boy a présenter te. OK. Na likambo yo bato baza ko accuser plus ndeko la brune n'éviter soza na moi information qui par rapport à la brune na Mia Jani la brune a Jani na kisi voici Jani a solo zaki mao lelo toyoka sango pe awa ye moko Jani abeta lisolo na TV na internet ke mawa tsaka ina kisi ye batsaka ika na kisi aza na nini po batsaka ika na kisi azaki na nini ye moko aza kolinga nde mabe yaki ndenge lolenge na ye soka lingi fo linga makasi bo sentir que alingi ata yo mwasa oza na ndako oyeba ki alingi libanda ezaki lolenge na ye omoni combien de bana babimi da mawa batataki na kisi te ye moko kaka alobango na TV ke mawa tiaki na kisi asakendaki na ye na comprendre te ndenge nazongaka yo yokaka yango te olandaka yango te aye ko masula brune atie so ye na kisi ye moko alingaka mabe. OK. Ye moko azalingaka mabe azaka kolinga nde mabe makama mikanda nayebi te 16 ans na mikila poto sa mokanda la puis na apesi mpenza mbano na vie te pour gaza mokanda wana c'est vrai ete taza omona kwa soki azwi mokanda leka oyabo oya ozongela basi na ye awa yango wana azalaki kokale. OK. Yango azalaki kokale azalaki égoïste. Est-ce que c'est important ça la bonne photo la pe bana quand même bon ngai po na nga soki ezalaki nga Gabriel toboti na mutu bana eke ayedanga ata na eloko moko Jani mtayali na nzonzi po mutu wana abengisa ye na bamboko akomaki wana nga unaza kokanzonire ye akenda liboso ya Jani nzoka eza bongo te nzoka Jani utabenda ye nzoka Jani utabenda ye atindi mbongo abenda ye ozo comprendre soki neti nga lokwa bolingo ese silaki nango pa Jani nenga na peseka mukanda akesa vie na ye nga na lingi na ngai ba jeune garçon oyo ba jeune talent. OK. Ozo comprendre vous ba jeune talent mingi te nazolo bandenge oyo ifale ke salima. OK. Ozo mon parce que aboti na mususu soki ange wana baocha na miniature wana ange wana sikonde nga monique tata oyo penza mutu asalelaki ebo asalaki eboye atanenga makambo asali ye ange wana ovanda ye pa obanga te ye pa obanga aza na jeune trop jeune même. OK. Ye pa obanga naokai garçon mole baosala banini wana azoloba na mboko nango alinga sous la brine
atika na libabe garçon moko aza oloba wana nazo ka voir ka le ba théâtre le ba bazaki zaki wana na butu ozomona bazo ba na mboko na olinga sous l'abri atika na libabe ozoyoka garçon po yoka sango pupu lobi kuna lie coin pa akokeloko wana te donc voisin akokeloko wana te okika pa voisin na yo donc okatisika na ngambo okatisi na ngambo oza zoba elo ni na malongo yo ke oza kozwa wana baza opesa combien tande bokufa kaka boye yo moni mutu déjà zaka na mobali na ye bamesana babimi babengani ye bazongisi ye babengani ye bamesana bongo yo po ekokota yo ye banobengano lelo libala ekoma ba 5 ans 6 ans soki 7 ans banobengano mpe ka bongo batie da mwana na kati wama jani kutu bana soki mibale na kati soki misat na kati ayoki ye mawata oyokaka ye mais namoni eloko moko olobaki awa epelelaki na liboso ke bacomédien balingaka la bwine te la bwine mpe alingaka bacomédien te bayokana te ezaka en fait nini baodefendre Jani te baodefendre ye nde baza kolobaloba baosilikalika makambo baosala parce que babi Jani azalaki soki babengani ye moko ayi koexplike bino to bopesa conseil ntango akozonga kuna akimi bino kebetela mwasi na ye tala boyeboye ozo comprendre akimi na ye bino po anini azongi déjà libala bakobengane lisusu ale temo ke elekaki ozomona nde sikoyo bango bakoma kosilika koma baonyokola vie na bango bazopesa conseil luka vie mosusu soki alukaki na ye mwasi na ye mosusu me makambo eye te ka likolo mokanda mosusu mpe so ozali mwasi mosusu masi azwa mokanda kala te baotala mpe bana na po bana nini awa tiki 10 awa tiki 10 bana nini mais bana bana mike bana suka atali na bango eza raison te ti okokoma na niveau akoya kotikalaka na bana moto aboti na ye na moto mosusu yo okomi kotikala na mwana na ye abimi akende pa mobali akati na ngambo ake pa mobali ne mosusu kisi yango wana baoloba ti kisi te eya ndenge na ye bango bayebi ye eya kisi te ata apofire nde ndenge aza so aleki na emission aloba makambo ya kisi te bango bayebi ye mais Mobutu Franco bata oyo baza bato batimba bato atimba na ye te kote basi atimba te kote basi atimbaki te eya mpe alolenge na ye mwasi nyonso alingaka monelaka ye bango surtout bamonela na bango ye makambo eza mais soki tokaki injure moko elimaki yango mabe na poto kuna oyo lera fungoli fenêtre anyati bango babom la bwine fungoli fenêtre abwaki babom ya mama donc esalimo mabe toki maxi patelemi nayebi te ye pada maxi esimbaka te nasi ndenge aza kotomboka na osala balive simbaka te abengani mpe bacomédien mosusu na ndako abi jamais eya mpe na problème te basala yango place mosusu eza na problème te baza raison abengana bango ana raison te sikoyo soki ya boyi na ndako ne basala yango place mosusu batika ye moko kasi voilà lelo mama Denise Nyakero azwi responsabilité ya corps ya ndeko na biso Jani Faye ezoya na ville Kinshasa po ke azala enterré awa olobani na mama Denise na acte asali vraiment na opesi merci mingi mama en tout cas babeleli yo mpe oyoki vraiment nzambe apambola mama Denise elongo na mobali na ye Fachi Beton aza mwana poto mama Denise aza mwana poto batala Jani basepela na Jani yo mona Fachi Beton ayaka na matanga ya papa Kwedi voilà po électrique atalaka théâtre ozo comprendre donc nzambe apambola bango mpenza na acte basali toza komona mutu na makolo te est ce que vie akokunda makuna to vie akozonga ebemene koya awa mwa mitu ezalaki kobaliko natali leki ya Jani oyo aza na ngola namoni kutu naposani mpo namoni akomi tioko
akomi pembe nga nayebelaki chocolat lokwa yo namoni kuna akomi pembe natali ye nga natali mpe nga bi ye yoko ozo comprendre alobi boye abi tozolela vie mais poche eloko eza te tomoni tokobanda te mais lokwa mama Denise azwi yango en charge nazokende Kisasa omoni esengo donc bato bakomi kolela na eloko moko boye na esengo moko boye ozo comprendre yango mpe pa tosepeli mais tomoni déjà désarroi côté entre bino na bino artiste bata chic choc pe baye na ndenge na bango babi matanga oyo eza ya biso totali même lelo vidéo vienga yo sasali abi oyo akufi azali mwana na ye ye monde abimisi ye alors ba masumu ba poser lombe il faut ba associer ye na mamu surtout esalema ye mo pazo ki tchasa ba evala ba bango tout bazo ya kona ba yo ki ma Denise azwi yango na charge c'est ma Denise azwi yango na charge te bange ba ya te nende bango ya mungu wa yetu ba kundaliki na bango yinga sa mate to pesa masumu elombe respect parce que bango ne mutu bakoti kuna bakoti kuna bakotisi mikanda baleleli mama Denise lokwa mama Denise ayokaka présent elombe mingi parce que présent elombe mutazaka na kati kuna ya fondation ya kata fondation yango moni ba répondre soki bato bazoyela mbongo etali bango po bakokunda elombe utaka kuna tie yaka awa bino boyebi pe mama akoma kokende pela ye moko pa na famille wo siko bobunda na famille se baprésent bakotaki te balingai baya te mais tomoni bagroupe ya WhatsApp esabi bato bazobunda kuna eza bano banani ba Maxi Bondowe président Siatoul nde dadi akufaki po na bundaki te nazokende clair s'il vous plaît ntango David Kambala akufaki ngai biso tozalaki na nini na caisse na organisation tomona ta cotisation te mira esa kutu kokufa awa président Siatoula tosolaka bien aza président wana alingaki mingi amemanga ekotikanga parti liboso ya porte mais ekopekisanga koloba vérité te mira esa kufi atoleli tobeli bato nyonso batie baduche banani batie bacotisation na bango totika ko ngai nazalaki na caisse natika komona cotisation ya Siatoula te ni message ata koloba ya message toyoka te ndeni ya Janika abimisa mutu ya bana oyo bakufa abimisa mutu te ona kama Denise kuna pe mama Oliva pesaka na dadi mama Oliva pesaki akina na famille owo mama Denise apesaki pe donc bazaka double ozo comprendre mama Denise apesaki mais kendaki wapi siko oyo bazoyoka siko ke mbongo fo ekende nde boye bitumbe kozala wana te basoda eza ba Maxi Bondowe wana ba 2 minutes wana batelemela makambo oyo bazoloba na internet donc c'est là ozobake balinga babakisa mbongo moko likolo pour que bakata baza pourcentage nini pour nazobamaka ma pourcentage te toyebi makambo ndenge ekendaka bato bakei bakoti tina babiro kotika bamikanda kodepose bamikanda kosolola banini eza président elombe na président masumu bakoépargne bango te ekosalema te groupe chic choc loyenge eza ya Vienga Dios Vienga Dios ntabimisa nani Jani ozo comprendre toboyi te mais Jani koyebana oyo Jani ayebani monde entier eza nzonzingi eza nzonzingi po azalaki nzonzingere ebela baktere oyo bakufaka na bagroupe tomonaka bato tomonaka te na ndenge mino banzonzingere bopense nini organisation eza ndenge nini toza na réunion lobi na poto bazalaki na réunion lelo bapesi compte rendu na bango biso mpe toza na réunion na biso ya NTPC lobi na 16h epa major Bisadidi
beaucoup de tokoyoka oyo masumu na elombe bakoyebisa biso. Voilà. Mais na mo bozo swana mo belé. Te to swana te. Ba audio to. Tozo swana te ezaki mo incompréhension. Bozo wolela nini? Ba swani te ezaki ko swana incompréhension pesa ndenge moko te. Mais groupe Chic Choc ba groupe Chic Choc baza na posa matanga ezala kuna musika kuna bakene na famille basololi matanga ezala musika kuna na nini kuna batu bando ya te. OK. Ezala apa mazozo pesa ba répétaka na Etchecheri na Éthiopie. Basali pe mabete. So batie matanga kuna to bando kende. Bato siko bayaki na compréhension ndenge balobi ke non to na réunion pas major bato bazo kanta le quoi matanga monsieur ozala pas major. Ozo comprendre moins incompréhension moko ezalaki wana. Mutu so ko huta na yeso ka huta ki apayeka ko cha audio atangi ata ba message tayi kama po na zo ka kanda moko na olingo lo bate. Ozo yoka eza incompréhension oswa les ates eza ni incompréhension kanda ni ozo yango wana ezalaka nde ezalaka o kuna lobi bozwi compromis ezalaka bongo soki vient d'ailleurs sabi ke yemta bimisa jani ke bona boy yemta bimisa jani na yemta uti ko sala makambo te po mama de des anzima ma ebembeya présent lombe na masumu nde ba yuto sala makambo soki akoya ya no pomte ayekolela mwana na ye ya mabete eza mabete. Voilà. Résultat, la police est ici comme suite nini par rapport à Maonae. Est-ce que toyoki bakangi na corps soki 2 jours ba libérer on samedi nde toyoki. OK. Bakangi na corps ba libérer. Nde basala makambo na bango kuna ba OK. Voilà, ya gabi de moko na tuna suka mais eza lelo na bandeko ba komo pota moi buzo bana liwa ya Janifa, musuba koloba musuba kofinga tomonaki famille ndenge telemi nayebi te soki okoki koloba nini na ndeko la bwine oyo azotala biso aseneti moment par rapport ya mort ya Janifa po atiki ye na bana misato te bana na ye ti bana ya la bride famille ozobangaka bakomona mpe bana wana te mpe bazaka na poto ti oyo bamona bango baza awa wana bamona bango na bafoto bo bana bamona bango nde ya mokoni bamona bango bamona oyo baza babandana na oyo baza parce que bango kuna bana bafutaka bango bafutaka bana baza bien bamona oyo baza awa oyo neti mwana biso andi star ozo comprendre aki na problème ya minerval nayebi se so eza déjà so barésoudre déjà tozozela balobaki no nalobi yango nalobaki na tv tozozela ata mutu moko alobaki no Janifa katinda bonga minerval atindi te bon ngai nga dios na tindi yango toyoki yango te toyoki yango te if tokata émission mpo nga nakendaka mabe tokata émission voilà ya Gabi tozongela docteur Mogijo tozongisa docteur Mogijo mnangi opesa mwa liloba na bacomédien surtout baotala biso Diana aza na famille Diana tiki bana 10 so bakundi ye soki mo mpe etikali bakaboli mama na bana na ye zwata mwana mpona mwana zwata mpona mwana zwata mpona mwana ba 10 tolongola kutu makanisi wana biso tolongola makanisi do bane batianga musika. Mais yo là c'est mère de trouble na mama tanga nyonso ba tanga nga c'est mère de trouble te nga na lo bande vérité na fingi mutu te na lobi na nga vérité okufa na vérité wana nga na ngane naza na kokaka na ngai te nazomona likambo boye na vérité yango nata na miso na kokaka na nga te. OK tomi na suka ya Gabi liloba na artiste ndenge na baki na en tout cas ndenge ko rezoya bana Belgique et comme akate mais bazali kuyiba na lembi na lobi na France na minute oyo agence ya sir eza moko na France lokola bango baza na France agence na France eza na Rennes précisément na Rennes JB Service Otelelo économie internationale tata na ngai JB Service mais
si tala biloko na ngai obengenge bana batindaki ndenge mpe biloko ekomi ndenge kanisaki yo oza mondele José Bayila aza mundele te aza kaka congolais lokola yo na ngai nayemisaki yo jibe service eza esika ya kubunga te na France eza précisément na Rennes banimero ya kubenga yango wana oza komona awa na Kinshasa eza na Sainte-Thérèse na Nzili soko kaka moto akomi na Sainte-Thérèse na nsima ya station directement soko tali kaka boyi mbala moko jibe service epai ya José Bayila en plus eza kaka na Kinshasa te eza na province ezali mama Marizane ndeko na ye ezali na Congo central ezali na Mbanza-Ngungu ezali na Kimpese ezali na Kisantu to na Boma to na Mwanda soko kaka bengi na numero ezali awa bakokokela ye biloko kuna même na Lubumbashi jiba service bozala na agence moko ya si ebokakasi soki kaka na ngambo braza tala baza continua jiba service ezalaki ezali soki bane te angolais nali te nanga angolais jibe service ekare eza musike kosala ndenge nini oyo tozomona baartiste ebele bazobanga distance eleki mpona kokóma na matanga yango tolobina etietieri te biso toboyi makambo etietieri te oso comprendre toboyi kokeva na etietieri te tokeva na etietieri soki matanga ozala na etietieri epa mama zozo biso toyebi kuna toza kokende kuna barepétition bango toki otala bango toki ova na etietieri parce que aza nouvelle oye aza pardon chic choc loyenge c'est normal tokokende sikoyo nani chic choc loyenge ekosala mpe réunion na bango entre bango parce que oyo bango moko nde akufi réunion na bango eza mabe te eza mpe bien mpo na organisation na bango kende eza boye so tosali boye tosali na mbongo tobimisa tokosala boye c'est normal mais mpo na akotisa ANTPC bazala associé na ANTPCP ozo comprendre eza bagroupe eza ebele est ce que groupe na groupe balela jani na ndenge na bango toa na papa eya ANTPC ozo comprendre oyo baprésident bakoloba yango nde biso tokonzima bon tosala boye tosala mpe bakoboya te ndokolo mawa ototika Andy Star na famille ya Janify liloba bazalaki basali bien Marine Lota nga na moyen ya te mpo nazalaki na rendez-vous awa ozo comprendre mpo nazalaki na rendez-vous awa en tout cas ndenge aketika mwana kuna eza bien ake kuna kelela papa na ye elongo na bakoko na ye na batata mwasi na ye bapapa leki eza bien voilà na bandeko na ye so bamonana kala bamonana Tushimba Kuchika oyo lelo ekangi Kinshasa ekangi baréseaux sociaux nyonso tout parce que yaga biso babeti modèle beneti lelo nango bina bagrife o kitoko bakomi bina ga donc tika kaba eta yaga ye mona ntongo mona babeti yo aro esala na ndenge nini ntongo bina babeti esalinga bien Kushimba Kuchika donc awa nga nazalaka da nayebaka déjà ke soki na ye nakobimalanga kaka bien ça va nzambe na ngai nzambe abolia likambo nini na sala oyo nzambe abolia na sala oyo basalaka ngai vraiment Kushimba Kuchika ekoboma oyo ezomona kaka très joli bao balinganga te baoyoka kanda baoyoka kanda mpo obimisi maneti de la gloire ndenge mpe ozo adresse zongo biso na adresse ya salon parce que basalaka toujours kitoko oyaka ndenge mosusu obimaka ndenge mosusu voilà donc différence ezali te na basalon eza na poto même na États-Unis na basalon minene na bagrand salon différence eza te ezali te parce que bomona déjà nyonso tu ezali awa différence eza te d'ailleurs kuti ezaka mosala ezali awa
musata bango mo baza na centre de formation. OK. Ba formaka bato. Esthétique. Ba esthétique, ba soin de visage, ba coupe couture, make-up, massage, make-up, ba nini oyo, ba kolo bobo tsaka na manzako nini. Ngali kwa na ba nini oyo. Ba benga ngo ni nzambe na ngai. Collage. Ngali kwa na tsaka ngo mingi te. Ozomona. Ba plaquage, ba nini. Donc awa somo. OK. Ozomona. Nini ngo te point. Na tia ngo pena mingi te. Na mona loko déranger. Na tia ngo tellement mingi na vie. Na zaki olongoli elongo ezongi. Elongo ezongi. Elongo ezongi. Ngaba psenga pasanga bonembo lobi yo linga mingo ya mukila. Mikila ngo. Ezomona na te. Yango soko kata ngo linga manzaka ezala te. Okata bien mikila ngombe. Ezomona na te na Yves na ngai na keko na luki tata na bengi tina DGC et papa camarade na Jeanne Ngalula kota na kota changu exacte lobi le kwa na le kota changu na ta no so da komona ngo la liberté c'est pelisande makambo 250 et ici là le 20 le toi le 13 250 et aussi là le 20 en tout cas au lali to fini ki au drap ma terrain $250 maman nana mutema malamu aka lokwa docteur Mogijo mutema malamu ata abandaki na 100 ya Fati Béton. OK. Donc Fati Béton zwaki atie terrain na 100 batu ba sombi à mort ayeko tia susu promotion ya $250 le 20 en tout cas et sili. OK. Boya ebele bo benga na 089 65 61 779 on a millionnaire. Toza na ngoya minene toteka bato banda koteka 5 yango esila kate bon hectare ateka pe ba hectare. OK. Ateka pe ba hectare toza na ngo tina bagoma tozelaka mwa température kita tokende. OK, ça c'est bien. Mais on peut soit dossier à salon mon choix de beauté na biso toza na kabamba to na kabamba na arso oyeka na kabamba okiti na arema ingalo. OK. Ba iso ba chauffeur no soto bi are oza ya kala bato yaki bana mike oza ko ya église okiti na arema ingalu so outi Willery okiti na arema ingalu okati si prince la rotala ka bomona ninjeta li dame omona ka ba komi salon mon choix de beauté pas docteur Mogijo soko outi na flambeau doko outi beau marché ovier okiti pe ka na arema ingalu beso lingo tuna otuni na oluka salon le choix de mon choix de beauté pas docteur Mogijo bakolakisa yo so monika ndete moko ali dame ndete moko ali dame za wana bato bazora malili wana ba boutique landa na salon Mogijo za na kati wana mon choix de beauté za na kati wana et c'est sika ko bunga te. Voilà. Toi na référence qui toka ya nini Maingalu. Nouveau savon na biso ozo sunga o salami na na nini na bakasa ya loto. OK. O salami na bakasa loto docteur Mogijo azwi yango alambi yango asali ba solution na biloko mususu na ebisio somo. Somo ba solution ezozwa ya kosakana te. Donc partout ba ozo savon ba kozwa yango. Partout ba kozwa même ana kata salon ezali. Même à Barozouango. Voilà. Liloban na bandeni surtout bata la biso et surtout na Marcel Amboa. Na sina lobaki. Kasi yebisa pe. Na lobaki déjà na loba souté. Ayo suki wana. On a lobi na koki. Ce qui bat question Silio, quatre émissions. Liloba maman bata la biso. Ya Mariam Vargas alobaka na ngabi na ko. Ye ko na tuna ko makambo ko mbana mbala ngabi soit ngabi na comprendre ka testa ko raisonner makambo ya ordinateur. Mariam Vargas azaliawa. Oh, ça c'est bien. Et que ça va tout cas quand même conseil surtout bashi bazara mal propre. Voilà, ba maman propreté wana. Mais ba éviter que ko ça primo su que belé de bon ça va pour na yo. Ngisaka ubongisi pour na yo, ubongisi suki na yo, ko savon na yo esika bandoute ezali et soigner yo. On se comprend. Et soigner yo. Hein? Ndoute eza nango teke soki ndenge nini mais eza bien te kakaku. Eza ka bien te. Et qui me ça va tout va. Eza ka bien te. On se comprend, faut ka ko soigner ngo ko longola ngo ko sala ka ke elongwa. Eza loko yaka nango. Eza lokwa mukamate. Eza la kite eye. OK. On se comprend. Mais longola yango soigner savon ngo $15.
Voilà. Mon mokie. Ok. Nani nga za kisasa ana ko somba ngo 10 ça 50 dollars bien ngelo ti. Nazo pakola kaka wana. Nazo pakola kaka wana. Nga kutu ata na moli ebungi me. Nazo pakola kaka pona. Koti sanga kaka. Mais Na boyi na étape pasuka. Deuxième étape étape pasuka aussi ça traitement na bien. Na koti na deuxième étape. C'est ça ayebi singa troisième étape eza susu. Na kei kakati. OK. Nadège bien chou. La carte qui gagne. Abaku Katongo. Na famille na osala mutandu tate. Tinda. Oyo za nango te. Voilà. Merci, à la prochaine fois. Bye bye. Merci. Bye bye. Merci, Bye bye. Merci, Dr. Moutou. Naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo zamba lolo yo azosale zamba lolo azosale naipa na yo apananga onisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo onisanga loboko na yo Longe ele aqui.
okomisanga te oyebi te makambo nzambe asalelaka nzambe nazobinela aza nzamba bosolo oyo naza koyembela yende nzamba libela nzambe nazoyemba nayepa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale nayepa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na nzamba lolo yo azosale zambaka basangolue azosale salelanga yesu yesu salilanga yesu yesu Alléluia. Yesu azana bamwe. Tomba mana yo Jésus. Kumbamba. Tirubu. Yesu na lingi na tachola Yesu. Papa na lingi na témoigner sangalo na ye. Kapena tato na bonsambe na yo Yesu abato. Yoka bosenga na nga zambaka basaye. Yoka shije na nga ye sambalo na ye. Na ye na bapasi na nga libosabo nzambe na yo na ye na kozanga na nga libosabo nzambe na yo salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso salela nga yesu yesu salela nga yesu yesu kundela nga yesu nalebibia bisengasenga nzambalole nalebibi yapesanga kabelanga bisengasenga yesu moko nini ye bato bakolia mpe na nsima na ngai yesu moko nini ye bato bakolata mpe na nsima na ngai yesu moko nini ye bato bakovanda mpe na nsima na ngai nalebibia bisengasenga nzambalole ye lokota ngai yeso yeso lokotanga yesu yesu lokotanga jesu kotikanga ite lokotanga yoyo tombolanga yesu tombolanga yesu yesu tombolanga yoyo Mesa wafako
basambi batsenzelela yeso yeso lesa mukatanga lesa lesa mukatanga lesa lesa mukatanga ye lesa mukatanga lesa Alléluia chilo soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga nzambe nazobinela aza nzambe bosolo oyo naza koyembela yende nzambe libela nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo oyo naza koteya yende nzambe libela lelelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzambe akabasa ye ayoki suje na ngai ye nzambe alonda ye nazalaka lokatere apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso yesu apambolinga chilobo yesu alokotinga apesitina aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafisi du prophète bana royaume de dieu bana centre de réveil ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana loba kelekele sala ngombe syndicat que Dieu vous bénisse. Samba pambola bino Alléluia.